bandi kotinda bango na se retrouver na mibali ebele kaka bakonzi ya ville. Mais je suis marié. Si on a bandi kokosa mobali na ngai na ke igoma na kende kotala mama na ngai or ke nazoya na ba rendez-vous ya mibali nazali na bango aw na ko satisfaire bango nyonso esili na koti avion na zongo wana na kenda ke église et soki na église balobi toza besoin na mbongo musala na nzambe $2,000 $3,000 $1,000 nga muto liposo ya kotombola musapi et j'ai donné. Mais na banda ki kopesa lisusu te parce que naza na bolingo ya nzambe mais na koma ki kopesa pona lolendo batu bamona ke na église ngai mutu na pesaka baye ko voyager na mobali bakei poto balunga ba s'installer na le lendemain il a fallu ba voyager maman alobité soki to sali voyage ko bima mwasi mabe lokola semek no akofi il faut toze l'enterrement ba reporter voyage bazo kende cimetière mutu ka esali accident mwana mwashwana makolomi bale bukani nde sori ya bato nyonso bazo sala vie ya ndenge wana place nyonso bazo landa boye bakende soro ezozela no tango zo sale kobo kati na ndako libala batamboli na ye bakenda poto batamboli na ye bakenda ba hôpitaux ya Afrika wana Kinshasa pas de changement. Maya misunangae komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu nzambe awanga na kangaite atangae na zangi bapota o ya mote mananga okausi yango Yesu nazala si otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai yano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo série prochaine eloko moko basala bamakambo wana peut-être que na influence moko boye na propre volonté na bango te et lelo bakoma ko se reprocher liloba nini ya soko ko loba na bango eloko oyo ezoboma biso bana na nzambe mingi ebelelo eza nini eza eloko babengi soni. Il y a des gens qui croient que eza na makambo mususu oyo esengeli tikala secret na ye moko vi na ye mobimba eyeba ke eloko wana yo ozo croire ke etikala secret ya vie na yo mobimba parce que eza œuvre ya Satan et kotikala une porte ouverte pour le diable vie na yo mobimba kambia même ozo sambela. Mais le meilleur moyen ya koyeba na kobima na sia domination satanique eza ya koyeba na kolongola soni kotiango pembeni okoloba na likamango na ba famille to kokutana kana na pasteur o expliquer akuyelo esili. OK papa nazo yebisa yo omoni émission ya liboso to salaka babenga kanga epa ya batumi balewana mama wana lobi ya Belgique na mama moko ya Suède tozo sambela pona mama wana ya Suède nzamba yebisi biso abimana mobali moko mobali wana pesaka yembongo ebele et mobali wana a détruisa vie na ye nda somba vie na ye to bengi mama to yebisi mama bandi kolela alobi effectivement papa eza ya solo na bima na mobali ya grande sœur na ngai
aza diamantaire apesaka ngai mbongo ebele. Et depuis lors vie na ngai kambi même naza na poto eloko ya malongo ezalaka te. Atuni ngai papa sikoyo naza marié nasala nini nga nayebisi ye eloko ya liboso bondela nzambe. Nzambe ye moko akoyeba na kooriente yo. Osaleli kaka nzambe mabe te, mais osaleli na grande sœur na yo mabe. C'est que soki tolingi koobtenir pardon tobondela d'abord nzambe. Soki volonté ya nzambe nzambe ayebisi yo ke benga ndeko no ya mwasi solola na ye, tu le feras. Papa nazalaki surpris maman na bengi ngai une fois ayebisi ngai papa na sololi na grande sœur. À lobby, je l'ai appelé hier la nuit. Nabisi aya les ana eloko moko mabe na salela yo. Oyebaka yango te menaza moto nazo sambela na lingi na senga yo pardon. Ayambaki avec joie. Abandi ko betele ili solo tala mobali na yo boye na boye. Mais navanda ka kambi même nazo sambela na yo ka culpabilité quelque part. Yaya na ya ebisie leki na nzamba pambola yo. Na yo kaka ke mobali nanga bimana bande ko nanga ebele. Maintenant nazo preuve te. Et parmi bande ko nanga nyonso mutuna nazo courage te ya koyeba na koyebisa ngai likambo ndenge yo zo yebisa ngai e na ndimi ke ozo sambela na bosolo. Asambeli pona ye. Alobi nzambe na lola o tozo sambela limbisa yo ayokela yo mawo. Lokola kote ya mabota ozana ba problème. Lokola misala na yo des fois ezo connaître ba problème. Soki ezalaki lié na likambo yo nzambe o tozo sambela ngana yo ayokela yo mawa afungola mabota na yo atika makambo no nyonso eyeba na kokende liboso. L'homme de Dieu, tout le monde a na lisolo yo beti o lobi ke a reconnaître que abimana mobala ya naye. Parce que lorsqu'à semi grande sœur pardon, grande sœur a limbisie mais et là na ba grande sœur nyons te bande nyons te ke oko senga bango pardon na facilité ba limbisi yo ko limbisa eza ko bossa na kamuta ko tika na tâche moko. C'est pour cela bande webele ba na ba réserve na ba doute ya okeno ko dévaler ba manga mususu ba sala lelo ba koma ko regretter na yango. Te na utiko talisa procédure. Procédure ezanini sambelanza nzambe moko te nzamba orienté yo dans ce que tu dois faire parce que au prier kana nzambe au sepe na wo ke no loba te ke na likamya moto osala ye mabe. Papa ngana zozonga na makomi Bible ezoloba soki ozoya po opesa nzambe offrande okanisi que ezana ndeko moko azana yo na likambu tika na offrande kende obongisa et ezana OK ezana lisumu oyo esenga que réparation yeba na kosalem na muto mokini. Oui, souvent biso to sukela kaka na sengi nzambe pardon, mais il y a d'autres péchés oyo ezo entamer vie ya batumu mosusu. Et nous devons aller vers ces bien-aimés-là pour na koyeba na kobongisa na bango ezali loba na nzambe. Kaseza na ba makambo susu ke ndeko ko se reprocher que ce ka lobi ba ko panda famille et na bande o musu babima na ba papa leki na bango et na bande o musu babima na ba leki na bango ayo comme chrétien amoni ke lo asa les amabe mais azo mona on dirait que likamo ba kangara ye soit que alinga bima na leki na ye leki ake mona papa leki ake obeta liso ke non tala papa leki azo landanga bona bo ake obe papa leki awanga mais lelo abongo li motema comme osam mais azo yoka kobanga wana akene koloba ko confesser est-ce que bantu amoki mutu ba olimbisa biso ko nzambe papa ce qui est pardon comme dépendre peut ko réparer oui bi mabe moko tozo sala biso ba tozo sambela tolingi ko bomba kama bema makasi tolingi ko finika kama be mais tozo bomba mutu mabe le danger c'est quoi asala ki ngona ngai tant qu'il n'a dévoilé était akosala ngona mususu akosala ngona mususu parce que biso tozo banga ke famille ko yako ko panzana mais mutu anaza mutu amisale ya molili na kosala mena eloko anazo détruire famille te il est en train de détruire la famille parce que azo détruire ba étoile nyonso ya malam o yeko comme épanouissement katina na famille
famille epambolama lobi to sungana to yeba na kozala bien. Mais nous nous retrouvons na kati na famille wana mutu moko wana parce que azana misale ya molili azo piquer ba étoile nyonso oyo ezana kati ya famille yende azo utiliser yango et soki lobi akufi famille etikali kati na pasi kati na pauvreté. Bible ezali koloba kati na mukanda ya 1 Timothée chapitre 4 le verset 11 makomi elobi toyeba te na kokangama na misala ya molili mais toyeba na kodénoncer ya yango. C'est que par notre silence coupable en quelque sorte ozo contribuer na mabe oyo Satan aza kosala kati na famille quand on dénonce pas. Ba mabe moko net ke bano bazo à la fois passer tout au ya ma elenge mo ya mwasi na kombo ya Dorcas, je pense que na bossa en kombo na été oyo ki abuta ki musulmani akiti na ndako ya grande sœur na demi sœur na ye donc moi na maman na ye akomo tangisa na IFA 6 ko na 3e graduat était mobali na ye akina ko abengisa ki na bureau mobali na atelier lo na ji et on doit se retrouver que ni mobali ya abimina ye parce que adana badut a réparer na nzambe asenga nzambe pardon na eloko esalami to aloba na grande sœur parce que soki alobi na grande sœur akokanisa mabe ke moi no na bengisi na musulman kimbanda wana ezali aye kobotola nga mobile akozongisa na musulman parce que grand sœur moto azali konzi ya famille pour le moment papa vérité ezotika la vérité même soki grande sœur wana boyi yango lelo parce que azana bolingo ya mobali na ye mutu oyo asalaka diare asalaka ngombala moko te et lokola eza déjà habitude ya mobali wana peut-être ya kozala mutu aliboso mais akozala mutu asuka te parce que mobali wana komona nasalaki ba dénoncer ngai te akosala ngona mutu amibali akosala ngona mutu amisato plus tard ekupima kaka po polele na uti koloba ndeko mwasi oyo alobi na yoka mingi ke mobali na ngai abima na bandeko na ngai ebele mais eza pona mbala ya liboso nazana après na preuve mais ye eza ye bandeko nyonso bazandenge moko te papa il y a ceci la vérité Yesu Kristo alobi toyeba na ko perdre vie na biso à cause ya vérité vous comprendre na ko loba vérité lelo yo muto futela kanga classe obengani ngai olobi na kufutela lisusu classe te oyokisi mobali na ngai soni sato koseli mobali na ngama ou bien okoseli mobali na ngai vie na ngai esukeli wana te. Papa Richard, question nga na nango très importante ezaki mais nga nango yede biso est-ce que il faut qu'on répare na nzambe to eza pe important qu'on répare na mutamuki oyo saliye mabe papa Alvin soki na saleli yo mabe na kosenga pardon et pas na nzambe d'abord mais là où il faut réparer avec toi esengeliete na yeba na ko réparer na yo makomi kati na mukanda ya Job chapitre 35 makomi ezali koloba boy mabe to salaka ezo nuire kaka na semblable na biso mabe to salaka ezo nuire na nzambe te mabe biso nyonso to salaka etikala ko bongola bonzambe na yete mais ezo nuire kaka na vie à notre semblable et parce que ezo nuire na notre semblable toyeba na ko comprendre l'importance de notre prochain na ko faire réfléchir yo papa nyonso to salaka na vie il y a toujours la présence des autres to botami na batu mususu mutu asokola biso pona mbala liboso azamu mutu mususu mutu alatise biso bilamba mbala liboso azamu mutu mususu mutu atangise biso classe eza mutu mususu mutu a transmettre biso connaissance eza mutu mususu mutu asali to yeba yesu aza mutu mususu tango tokokufa mutu mususu mutu akokunda biso tozo comprendre est-ce que toko comprendre que les autres ont une place importante kati na vie na biso toyeba na ko tenir aussi compte de la présence de l'autre est-ce que toko comprendre qu'il est temps na makambo ebele toyeba na ko arranger avec les autres parce qu'ils occupent une place de choix dans notre vie tolinga te nzamba a créé vie to vivre na système ya dépendance c'est ainsi que nzamba azonyo sote apesi yango na maboko ya mutu moko tozo tourner na yo émission na tango nga nazo journaliste te c'est que ndeko Alvin aza na place importante kati na vie na ngai c'est que je dois tenir aussi compte de lui
s'il y a un problème, je dois réparer avec lui. Papa, pour nous ressources, c'est une émission Nabiso Bandego Bazola, Nabiso de partout, l'homme de Dieu. Et là, Naba Kam Soussou, Nandenge Bandego Bazola, Nabiso Asala Likamoko Boye. Le lot, Azo Mona vie Nezo marché, peut-être que suite à ça, Likamo depuis Kala, il y a Bomba Nae, alors que tout le on a famille et que aux ongo mabe, bako ni melangate, famille ko panzana, bilo mo ya bongo papa, et l'on ni nyoko parce que beti du soir na yande wa maso ke, abota raté ne grand scène ke, ayebisi ke non soko bana ko bota te magamno e bana ko tamola ke suite ya likambo oyo salanga na limisio koma ko bota. Na azoyebisa bandeko nyonso oyo basala makambo babomba eloko ya liboso soki oza na confiance na pasteur na yo et oza convaincu que aza mutu oyo aza na nzambe atambolaka na kobanga nzambe se confie epai na ye bosambela nzambe na ye nzambe ayeba na kooriente bino mpona korésoudre problème wana. Et tu peux aussi nous appeler Toko Sambela Nzambe, comme nous l'avons fait avec cette sœur. Et Nzambe Yemoko, Akoye Banako, Nako orienté. Vous savez, le lot, Bana Nzambe Bele, Baza détruit. Nake Goma papa Nakutani na sœur Moko. Ce qui au monument na mwashua na kitoko, mais Makolo Elemba. Makolo Elemba atikala na situation wana pendant plusieurs années. Na komi tango tozo sambela nzamba convaincre ye ka fongola motema na ye epai na ngai ayebisa nga likambo atikala koyebisa bato mosusu te. Place alalaki azalaka na badouleur chaque fois et mokongo nyonso parce qu'azalaka ya kolala esi ezokizoki bapota. Ndeko mwasi oyo tango tobondeli sur les champs badouleur wana ekei asengi bavandisa ye avandi normalement azu conviction yaki asola na ngai ayebisi ngai papa nabotami na famille ya mbongo awa na Goma à l'âge de 14 ans nandimeli Yesu nakomi intercesseuse kati na église nakomi moyembi eloko esalaki nayeba nzambe ezali situation entre tata na ngai na mama na ngai. Papa lokola azalaki na mbongo ebele respect ya mwasi eza te akosala nyonso ya lingi et j'ai vu mama na ngai abandi komela masanga mama abandi komela na cigarette pona koyeba na koluka kobosa na makambo ne bandai kokomela ye na ye kokola bayepe kobalanga na famille ya mbongo tolungwawa tokei Kinshasa tokomi Kinshasa toza na mbongo ebele na koya Goma même 2 fois par semaine ndenge na lingi satana koti na nzela ya ville oyo abandi kotinda bango na se retrouver na mibali ebele kaka bakonzi ya ville. Mais je suis marié. Si on a bandi kokosa mobali na ngai na kei Goma na kende kotala mama na ngai or ke nazoya na ba rendez-vous ya mibali nazali na bango aw na ko satisfaire bango nyonso esili na koti avion na zongi Kinshasa wana na kenda ke église et soki na église balobi toza besoin na mbongo musala na nzambe $2000 $3000 $1000 nga muto liposo ya kotombola musapi et j'ai donné. Mais na bandaki kopesa lisusu te parce que naza na bolingo ya nzambe mais nakomaki kopesa pona lolendo bato bamona ke na église ngai mutu na pesaka baye ko voyager na mobali bakei poto balunga ba s'installer na Benin baye kolungwa ye maintenant à partir ya Benin asengi mobali ya lobino azonga kende kozwa mama lokola papa akufa bakende kovanda ne na Benin azu mama bayawa na Kinshasa bakomi na Kinshasa les mêmes soirs où bazo koma leki ya mobile na ya kufi le lendemain il a fallu voyager maman alobité soki to sali voyage ko bima mwasi mabe lokola semeki no akufi il faut toze l'enterrement ba reporter voyage
bazo kende cimetière mutuka esali accident mwana mwasi wana makolo mibale ebukani nde sori ya bato nyonso bazosala vi ya ndenge wana place nyonso bazolanda boyeba ke nde sori oyo ezozela bino ntango ozosala ekobo kati na ndako ya libala batamboli na ye bakenda poto batamboli na ye bakenda bahopito ya afrika awa na Kinshasa pas de changement baye komema ye kote ya mikonga eza semble-t-il na papa moko azalaka na libanga moko boye abikisaka nango bato bakei kuna esimbi nango te papa wana yebisi eno bitumba oyo bato ebele bazosepela na yo te nde balingi baboma yo il faut na pe sokisi ya protection bazwi mwana mwasi wana bapesi ye eloko azala nango partout azoyebisa ngai lisolo wana nayebisi bon eloko nini bapesaki yo abimiseli ngai lisala ya perroquet nde oyo bapesaki eloko lokisi ya protection naseki ayebisi ye ma sœur oyo ezali point de repère bapesi yo de telle façon que place nyonso yo ozali bayeba na kozala na regard likolo na yo nazwi lisala wana totumbi yango a reconnaître alobi mobali na nga azalaki na mbongo ebele papa awa tozoloba mobali na nga azali susu na eloko moko te mwana bato komi kosouffrir misala ne bébé mais ayebi te ke eza à cause de moi oui siko nasala nini nayebisi ye ma sœur tu es dans l'obligation ya koyebisa mobali non vérité parce que soki oyebisi ye te misala ne pe ekobonga te vous allez vous retrouver beaucoup même bas pauvre mais yo yebi place ni pauvreté les autres alobi papa mena eta oyo na komi nde ayebisi ngai papa na eta oyo na komi soki na yebisi ye vérité akobwaki sangai na yebisi ye âme na yo eza na besoin ya salut même soki abwaki si yo parce que yo osali repentance sincère âme na yo ekozala sauvé et si Dieu te donnait encore du temps sur la terre ye moko ayebi comment prendre soin de toi même si le mari te rejeté mais malheureusement esalamaki na sambeli pona ye na tongo le lendemain matin je devais prendre mon avion pour Kinshasa et malheureusement nazwaki pe numéro na ye ya téléphone te na perdaki contact avec elle mais moi je dis à toutes nos sœurs à tous nos frères ba oyo bozo tambola na vie oyo obima na baleki ya mwasi na yo obima na ba ya mwasi na yo obima na kulutu ya mobali na yo obima na baleki ya mobali na yo obima na tata bokilo obima na mama bokilo ainsi de suite obima na koko na yo ça s'appelle de l'inceste et délivrance na yango ezaka kepai na Yesu et soki yo ozwi délivrance te vi na yo ekozala kaka na maboko ya satana okotikala komona bolamu te kobanga te tokosambela nzambe ou bien bokosambela nzambe na pasteur na yo nzamba ko orienter bino tangu bokokoma epai ya mutu wana nzambe akozala tie déjà piokati na motema akoyoka bino comprendre que cela ne vient pas de lui ezali œuvre ya Saint-Esprit et c'est possible qu'à accorder pardon. Merci beaucoup pasteur Richard, merci na bande union surtout balande biso. En tout cas yo ozolanda biso ozo se reprocher na eloko moko obima na ndeko na yo obima na mwana na yo papa ozolanda nga obima na papa leki papa kulutu tata mwasi oncle osala eloko moko tilolo obomaka ona motema na bien aimé dans le Seigneur talanzela okenzambe aponi alobelo na sima ya pasteur Richard bien aimé dans le Seigneur zwa courage peut-être que obangaka na okoloba zwa courage yako dévaler yako bimisa eloko boma depuis kala na motema na peut-être yangonde délivrance no peut-être te yangonde délivrance no ozomo makamno ezo marché te nyonso ezo sala ezo simbate o sala bo ezo simbate vie ya bana ezo bongate peut-être ozomo ke blocage mo na kata vie no na kata famille no ozo se déranger trop malheur ozo utawapi peut-être dans les camo au sala pe au bomba au loba on a ba famille te au loba on a ba papa te au loba on a famille na moi sinon te na mobile na ote bien aimé yangonde ezo attirer malheur oyoke ezo comme le bien aimé dans le Seigneur talande dans nzambe aponi pona alobelo na pokwa dedo nzambe wana
azana bomo ako délivrer ako kangula ako pesa posa ya motema na pasteur Richard lobi esengeli koloba kende loba na ba famille loba na bandeko loba na banani bona botala likamu na sala boye o dévaler nyos pe nzambe akolimbisa bien aimé dans le Seigneur ko kimelaka nde pasteur Richard lobi ko kimelaka epa na nzambe te ke non nzambe limbisanga na sala boye mais kapé ko dévaler ndeko oyo asala o mabe bien aimé dans le Seigneur pour na pe nzamba limisa yo pe o mesana ko sala bana bandeko mabe yeba ke un jour ozala na prix na okofota bien aimé dans le Seigneur so ko bongo le motema te zo pe courage ya koloba te botala mabe na sala bo nzamba lola akolimiso pe makamo e avancer te o simba te na vie na yo e ko simba bien aimé dans le Seigneur. Pasteur Richard to komina soka liloba ya soko koloba na bandeko oyo ke basala ba mabe mobo basala bolilo basuko parce que olobi déjà mingi liloba nini okoloba na bandeko oyo ke babomba elo mobo na motemba lobango na mutumote donc etikala soki avant a raisonner kango toujours l'homme de Dieu. Et là, nous peut-être que na minute vie na bango soit na libala mariage banda to na misala blocage mobo eza et pas na bango mais bazo e bateke de kamo ba boma na motem o baloba na bandeko te yango nde mutu ezo eda à la base na ya nyonso wana nzambe na lola azolokumu na lingina corriger erreur moko na salaki na passage na utaki ko pesa ezali Galates chapitre 5 le verset 11 et non 1 Timothée nazo pesa conseil epai na bandeko nyonso oyo bazali ko se retrouver na makambo tozali kolobela awa toyoka soni te tozali besoin ya kozala délivrer lokola bana na nzambe. Ce que nous devons faire c'est quoi? To banda na nyonso na losambu parce que même sœur oyo abandaki pe kobanga makasi ayebaki te ndenge bazalaka na ya ndenge balingana ndenge basololaka ndenge bapasa vie ensemble aya kobimisele likambo ndenge wana ayebaki te réaction ekoyeba na kozala nini mais lokola ezalaki susi na ye ka bongisa mabe nzambe na lola précédaki ye. Merci beaucoup papa. Yaya na ye atikali ata kosilika te atikali ata koloba liloba moko ya mabe te mais au contraire asambeli pona ye nzambe na lola akoyeba na korienter yo tokosambela nzambe parce que tu as besoin d'être délivré. Les lozana ba blocage peut-être ba maladie mabota etelema peut-être rezoluta na banzela wana. Merci. Bon Nzambe na bon Nzambe lola ezofuta sima na ontoloba ke nzamba boy to kwaye wapi. Mais un grand merci na filo moko ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres na maman Gisèle Lokelo motema ya papa Emmanuel na Boston na maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse et sans oublier na pasteur Feza Musia la bouche autorisée de l'Éternel Nanga Mazirique l'homme pacifique Montomoro bien papa Feza Musia. Balukayo na makambo bademo babosanike Balukayo na makambo banguna babosanike Balukayo kufa bango babosanike Batela yo mitambo bangoki babosanike Tango Nzambe na bongo Atelemi na kembo Nzambe bonene Atelemi na kembo Yemba Nzambe na nguya